The 13th visit brings us to the analysis of a law of nature, which is the 13e visite na biso ememi biso na analyse ya loi ya nature moko oyo ezali base ya ba habitude na biso nyonso. Nyonso ba habitude mibale ensemble ya malamu na ya mabe. Loi oyo ezali parti moko vital ya ba 17 principes ya kolonga parce que ezali moyen par lequel yo to moto mosusu nyonso akoki kotia na misala puissance moko oyo bakoki ko résister na yango te, oyo na yango ba objectif na ba but na yo nyonso ezali kokokisama presque automatiquement na nzela ya ba action ya ba habitude na yo. Na pesa ki loi yango kombo ya force ya habitude cosmique to makasi ya momesano ya nature. Parce que ezali loi oyo ezali kopesa précision ya action ya eloko nyonso oyo ebujaka na kati ya univers to mokili mobimba. Egardaka ba étoile pe ba planète na ba place na yango habituel pe efixaka ba schéma ya ba vie ya eloko nyonso oyo evivaka kobanda na insecte ya muke makasi koleka ti na nyama ya munene makasi koleka, excepté kaka moto oyo epesamelaki ye moyen oyo akoki kosalela loi oyo pona koétablir ba propre habitude na ye moko pe kodéterminer ba propre désir na ye pe ba mouvement na ye na kati ya vie. cosmic habit force binds every living thing lower in the scale of intelligence than man with what we call instinct. But man can rise above these force ya habitude ya mokili eliaka eloko nyonso oyo evivaka oyo ezali na se par rapport ya niveau ya intelligence to mayele ya moto na oyo tobengaka instinct. Kasi moto akoki komata likolo ya bashema fixe oyo na nzela na yango forme ya ba vie inférieure to ya se e vivaka pe établisaka propre habitude na yango. E privilège oyo ndenge na lobelaki bino na ba visite na biso ya kala ezali eloko moko kaka likolo na yango moto azali na pouvoir complet ya contrôle na ya direction. Et ezali intéressant ya qu'observer que papa mokeli apesaka jamais moto forme moko ya bozui sans accompagner yango na moyen par lequel moto akoki kosala nyonso oyo asepeli na ba bozui yango. Pona okoka kozwa bénéfice ya mobimba ya visite oyo sur force ya habitude cosmique et kozala nécessaire pona yo au revoir oyo na lobelaki bino en relation na ba 12 principes ya ko réussir oyo na décrivaki bino, particulièrement principe ya précision ya but. Lokola ba loi naturelle misusu force ya habitude ya cosmos to mokili ezali na ba application potentielle to ba esaleli mibale, positive na négative. Application négative ya loi oyo babengaka yango rythme hypnotique to rythme oyo eprovokaka pongi oyo elakisi parmi ba résultats misusu possible esatachaka epai ya bato par négligence na biso ya kofixe makanisi na biso likolo ya biloko tolingi na vie e na yango ko gagner puissance ya force ya habitude cosmique pona accomplissement ya ba désir yango. The law automatically acts through the negative hypnotic rhythm feature
and fixes our minds on the things we do not desire and attracts to us the physical counterpart of these desires. Loi yango eagisaka automatiquement na nzela ya caractéristique négative na yango ya rythme hypnotique to ya pongi pe efixaka makanisi na biso sur biloko oyo tozali kolinga te pe ebendaka epai na biso contrepartie physique ya ba désir yango. Comprendre loi oyo ya force ya habitude cosmique pe okozala ya solo na meilleure conception ndeti combien ezali essentiel ya ko garder makanisi na yo occupé na schéma ya vie pe biloko na ba circonstances olingi ti schéma yango ekozwa le dessus pe ekokoma permanent par force ya habitude cosmique. Makasi ya habitude ya nature ezali en quelque sorte chien de garde oyo etalaka likolo ya mapeka na yo nyonso à travers vie na yo e examinaka ba makanisi oyo ozali ko libérer to kobimisa ba action nyonso oyo ozali ko s'engager na yango pe eforsaka likolo na yo ba etumbu to balifuti na kati ya ba enveloppe mibale wana ekangama oyo na lobelaki bino na ba visite na biso ya liboso. When you understand the principle of cosmic habit force, it is clear enough that you cannot go through life without using the power of this law to carry out the circumstances and the desires you voluntarily choose. Soki ozali ko comprendre principe ya force ya habitude cosmique, ezali clair penza que okoki kokende na nzela ya vite sans kosalela pouvoir ya loi oyo et réaliser to esalela yo ba circonstance pe ba désir oyo oponi volontairement et par négligence na yo oko permettre kaka loi yango e forcer yo ofuta ba etumbu na dekrivaki. Ozali na pouvoir ya kopona awa ndenge moko pona biloko misusu. Kasi négligence ya ko exercer pouvoir oyo ememaka certainement soki tango nyonso te lifuti moko rapide likolo na yo. Peut-être omoni sikoyo pona nini na kebisaki yo na visite moko eleki que ba enveloppe mibale wana ekangama ezali imaginaire te kasi ezali réel. Et bien sûr au comprendre sikoyo que esengeli omikomisa disponible pona ba bénéfice ya moko to kozala forcé ya kondima ba etumbu ya mosusu. Ezali na arrangement moko te ya nzela ya ndambu pona moto nyonso. Réfléchir na vérité profonde oyo et okokoma probablement na compréhension moko ya mozindo ya pouvoir oyo ezali disponible epai na yo à travers application ya 17 principes ya kolonga ya science ya kolonga. And you may also acquire a better understanding as to why these 17 principles have spread throughout the world without organized business management behind them. Why this science of success philosophy is believed to have... Et okoki pe ko acquérir meilleure compréhension comme pona nini 17 principes oyo epanzani na mokili mobimba sans gestion ya ba affaire moko organisé na simana yango. Pona nini philosophie ya science ya mayele ya kolonga ezali kondimama ke ememi succès personnel to kolonga ya moto ye moko epai ya batu ebele mingi koleka ndenge ba philosophie misusu oyo esalama pona koede ba individu ba posséder to bazwa kibokonzi likolo ya propre makanisi na bango oyo ezali pembeni
koleka nyonso pona description ya loi ya force ya habitude cosmique oyo namona ezali loi ya compensation ya Emerson oyo na kati na yango aétablisaki clairement vérité que eloko moko esalamaka jamais par hasard kasi effet nyonso ezali na cause précise na yango.